balobi Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour ezoloba vérité. Balobi avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafi Gendo. Check. Nani? Gracia. Il peut déjà venir de Mibali, Gracia. Hein? Il peut de Mibali. Déjà, on a combien de fois? Ça va bien compter. Hein? Lobati. Oh, Lobati. La journée, la nuit, on s'en combien de Mibali au balala, là? Papa, moi, on a olibolo, kobo. Ah bon? Oh, mais t'as vrai, moi, non. Ah bien, si vous voyez, avant moi, si yo bien, n'engagez pas parce que vous avez la vérité, ma camarade. Remontage. J'ai appris ça là, on le bat, on le bat. Massa na. Oui, au parmi bango et moi si na. Ah? Parmi bango surtout à moi si na. Ah moi si na ngati. Yo dans la moi si te. Moi si na ngati na mo ko kana pula ngaje. Lakini oh accident. On si ngala zuka bombe. Ah. Sabo ngobo yiwo. Bazo c'est quoi mutu? Te bombe. Bana bombarder tous les bateaux poto. Voilà, si parmi bango surtout mon mino nanya wala katia. Te ngasi ba te ngamamki. Ah. Siguro okoloba nini na bande obata la biso na système de jeunes bino bozala nango surtout na quartier matonge awa ndenge movanda ensemble na bandeko oyebisa bango nini et surtout bato bibino neti ba conseiller ba bazora bino neti ba mibi bazora bino neti bo voyu moko bo oyebisa bango nini c'est normal biso to mibi bata masoko oyiba to vana ki moyibi je ça ndenge ntango ozana baleki no basi oyo bato mususu bazo matela bango bino bozo mona ndenge bazo tekisa nzoto. C'est normal, là, il chèque à Luka qui. Là, il chèque à Luka qui fait si bizarre. M'tatinda qui manda quoi, ate m'tabenga ka epate. C'est normal, il faut pas si bailler mal qui chèque. Voilà. Mais si vous au vivant ndenge ni, au lia ndenge na ba fête yo, au sala ndenge ni pour que vous vivez au lia. Aïe. Na ko botola dans nos quatre m'tupota pas dans na zoka mbongo ya sana. On a pena siama na yo ba e ko mayangai. Bon, sur la police est kangi, ça l'a ndé. Toi aussi, ça l'a bango, tu m'as bon mon balai, ma basi batikinga. Eh oh mais si là, kabolo que si là, yo pousse yo aman mande si là. Voilà, l'île basu pour que tu kabana bino, voilà. Bon, pour la ya, criminel maestro, morala moko, faut bombarder ngo, hein? Si bango mande ça la ma, si bango kitoko c'est normal. Camouflage andoki. Voilà. Mais bah petit monsieur ben si biso qui bango bazana ba vierge nan bo enterrer bango tena makambango. Mais bongo baba mike baba na 6 ans. Bino ba mineur bazala. Bata acha mo bazali baba mike. On va sala ba pe ndenga système. Quand bango mza vierge. Yo na kuna lali. On lali o don yebe déjà. Kolo ba bongo te. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues La Coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues La Coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues La Coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues La Coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues La Coiffe Ikote, même père, même mère.
Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. L'idée sur Napodou. Kati Yembe, j'ai un truc de bronze. L'idée sur Napodou. Étoile brillante Myrna London. Sabrina Kapinga. Osopie. Alendeko ya mosi yaka. Nazala motuna ndeko. Nalingi na tuna yo. Esi bakata yo. Bilamba na bitumba. Esi bafiba yo. Imbongo na banki. Esi bamatela yo. Ntete ya manga. Esi babeta yo. Kata kuna bitumba. Esi bafibisa yo. Mokuwa ya makoso. Esi bakotisa yo. Mosapina lisu. Okay. Glody Aweli. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo. Raf Ngindou nde. Raf Ngindou. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito bena no number one. Do sito bena intellectuel. Boss Raf Ngindou en tout cas on a passivement bambote. Raf Ngindou le présentateur la force créative Congo promo. Borotos à la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo promo. Avec Raf Ngindou, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindou. Congo promo toujours, grande puissance. Come Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babunda na nango. Raf Ngindou. Congo promo. What a plus, what a nabi boss là. Diamba, yo mela. Combien? Nga juna ko ba ta Diamba. Ya de shaba agena 4000 peli. Sigo. Comme Mdalisoko. Comment nini boy? Comment par rapport à pesa kwa ngo? Mdalisoko. Bonjour très chers internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça avec Yves, Ipan, tous qui des infos. La fin avec la série continue toujours dans votre site Congo Promo TV avec les boss américains Raf Ngindou et boss à Dallas. Merci à toi, Gianni Célèbre Image, Luanda et ainsi que notre papa empereur Jimmy Ndilon Tonto. Mobali ya maman Élysée Anthony kana place République na kati ya Paris wana et ça le plaisir aussi na Dominique Kele 100% mon sakata Olampo mon vieux na bossa noté le président Mabisika ko le président Claude Ndomba Silgana dans la biso et Kaba on tukuna le champion de Genève et sans oublier Pierre Poutou na kati ya Allemagne wana meilleur vœu à toi maman na biso Milinze Momote mais tous pepele mbeto maman Likelemba ainsi que la maman de maman Louis Billy Vumuka Fondation to sunga bave na orphelin et pourquoi pas aussi à toi parmi de moi harmonica à cancel ntunga na tunga yoyebi et na bosani yote Jean Moulumba unité centrale de Bruxelles et pourquoi pas aussi à toi Chris Etembo le futur papa na Ribin et c'est dit qu'un temps Roda bébé miné français de France voilà et nous sommes ici juste dans quartier Matongé référence à la quartier tout la ville Kinshasa et aussi sur une avenue passagère Oyo et yebani pe makasi na quartier awa Matongé et pas yeba pito kutana bande ko na biso bana na biso ya ba shege et ça fait très mal comme on a bana mike na balabala ko sillonner ba quartier Oyo surtout pour na ko senga mo pour na ko tekisa nzoto tout le monde dans l'interview Oyo ya bande ko na biso ya basi Oyo bazo ko senga bana na biso baza ba mineur mais bazo teka nzoto na ba monta Oyo to koloba wa te bino na biso tonto découvrir ensemble et aussi boyoka impolitesse na habité bano to benga ba mal éduqué to ba non éduqué José Bayi la JB service agence assis et na bossente mon pasteur Amos Pumbulu kala mingi tous les années katekita sawa le président Mabisikiako le président Guillaume Tissoaka le président de l'État des États-Unis merci c'est parti si nous sommes en connexion avec toi Gianni Célèbre Image ciao.
yaya komono nani? Sephora. Vous vendez qui m'a boy baninga bazana courage yo vendre be point. Non bela. Zo belani. Belo tomela. Moi ndo ka sanga singa bi yawo. Yawo na bese yawo yawo mena. Yawo tigana se. Tomela yawo bolo na se. Tomela me vers to comme ça visto là il est bon. Et ataki ni na kati. Ezalo kwa kisi makazi. Valum. Ataki ndeko na mino peka échec ou bien mutuma libanda. Ezalo mutuma dona tin. Alika njato singaki. Voilà, yo bima libanda ndenge nini? Ko bima no libanda poko machek ezaki ndenge nini? Kangamo. Yo moka. Est-ce que ezaki na famille bengana ki était peut-être msuma kindoki bien moi tetite ezaki? Si vous vivez en Libanda, vous déjà, au début, tu as mis balle. Ça c'est bien. Au Lobani, il y a des parents qui sont au Liban, et surtout pour la fête, oui, ça va venir. Les parents sont au Liban. Bah, on va prendre la banane à Bango, le gros labino, oui, ça va venir. Conseil, nous repère, ça va papa et maman. Libéran. Voilà, et tous les comme ça. Moi, si Boni, comment on a dit? Qu'est-ce que tu as dit? Libana ndenge ni poko malelo fazer. Bimana yana. Obi? Nana yana ngamobana. Abingana ka bino to yo moko mpoki maki na solo. Ngamoko. Yo moko. Pona nini? Olembaki ba para? Hein? Bon ni. Yana ngamte bimisa. Siko viva libanda bo ndenge nini? Na ba malile ki chasa oyo. Na senga sana senga so blamba otiana so bulo na lia. Déjà au bien tout mi bali parce que tout le monde est bien dans un bas mi bali. Est-ce que vous avez déjà dévergé? Non noté. OK. Voilà, et il peut avoir le bas. Quand c'est un avant sortir le bas paye un mot dans l'istambango. Au lobanini au vivre en ndenge nini, au sala ndenge ni pour vivre ndenge bozaka ensemble bande. Nasibi sarad. Ya on a. Ah. On va aussi ça depuis âge nini? On est ici, c'est depuis 16 ans. Si vous avez âge? Depuis 15 ans, 16 ans, on s'y bisara. Si quoi? Mi ba neti ya genre nini oyo ba mataka? Ah! Ba mi ba nyonso ata batata ata ba jeune. Face. C'est on appelle ça comme. Oh. Oh. Non, c'est kaloba. 3 8 5 4 6. La journée peut go ba ko matin tu combien de mimbali? La nuit peut. S4, S3, S5. C'est quoi quand on passe c'était? T. Hein? T. Quand on passe c'était. Mais la paix diamba. A vous salango? Bon salango le. Ka bon. Ka bon. Ah. Oui, et zo la place moi chamba moko boyo ya marabango so yami ba client na. Tukenda futa mbongo. On a futa mbongo hôtel. Ah, yo peut pas coacher un hôtel pour coach. Na coach. Et le bosaki combien? Na nuit. Le localité. Bon le long na poko. Déjà depuis au matin, est-ce que mibali nini ya baja o ba matayo déjà o yo yebi. Kanga peneti moi mutu mo ya mbongo, neti moi mutu moko boye musicien moko boye. Neti fondo. Fondo. Ala. Mona marus. Ya matao déjà. Siko osala ndenge mobali na yo koto ba matiyo mais mobali numo pa azala kana ndako ozala na ye awa na quartier botambola na ye ozo kota neti bana prudence siko oya palende na système. Voilà, et comment on a ni yo comment on nani Gracia il peut déjà venir de mibali Gracia hein il peut de mibali. Déjà, on a combien de fois? Ça va bien compter. Hein? L'obati.
okoloba te na journée na nuit osala combien mibali obalalaka yo papa mwana yo mona o libolo kopo. Ah bon? Oh beta vrai moi mwana profie. Na bien siko ye aza mwasi na yo bien ndenge nini bete parce que ozoloba vérité makambo. Remonkage. Ya pousa na koloba ya koloba. Masa na ngai. Masa na. Boyo parmi bango ya mwasi na. Ah? Parmi bango nyo surtout a mwasi na. Ah mwasi na ngai te. Yo zalo na mwasi te. Nga mwasi nga sona ko moko na poule na ngai je. Nakena CB yo. Tala caméra. Ya? Na CB je. Momi to beta na masolo na bien. Momi masa na yo yo la le sundenge. C'est normal. Ya malobat. Ya malobat. Na poto kutu ba siba mutu. Yo. Wa bulateka Congo te pa tout lidabe ali. Sona bien. Yo beta ba combien de coups? To beta na peu vite. Na 18 coups. 18. Ngai. Tu vas quoi ça biso? La beta de 5 minutes. 18. O esco. Yo ba mindele boyoka. Mabola mabino. Yo omela diamba. Yo mela. Combien? Ngai juna ko ba diamba. Ya deshabwa agena 4000 na peli. Siko. Tutela nzela. Yo obima libana bo ndenge nini babengana yo to ndenge. Wa mambo libanda wana mamu na ngai. Wana faut constater. Voilà, siko oloba nini na bandeko surtout ba parents oyo bazo négliger bana na bango bazo tika bango pe neti bino bo wesa bango nini asenisi mwamba otala yo. Pe ana oloba nini? Mamu na bango ya kimanda kuna ngai. Ngai kimanda kuna ndenge na ngai. Voilà. Ça c'est bien, tous appellent de l'ambition mon bal, il y a un moment pour le cabango. Voilà. Ndeko comment on Comme l'homme soko. Comment nini? Comment par rapport à pesa quoi? Ah, m'dali soko. Ah. Siku, musalo bananga na ndenge nini parce que na moni na ba cicatrice bi. Rappelez biso no ba pota oyo. Ozwango ndenge nini? Te. O accident. On singala zuka bombe. Ah. Sabo ngobo yiwo. Bazokisa ko ba mutu. Te bombe. Bana bomba de tous les bateaux poto. Voilà, siku parmi bango zo tout momino nani ya na katia. Te ngasi ba te ngamamki. Ah. Siku okoloba nini na bande botala biso na système de jeunes na bino bozalaka nango surtout na quartier matonge awa ndenge bovanda ensemble na bandeko oyebisa bango nini et surtout bato ba bibino neti ba conseiller ba bazora bino neti ba miyibi bazora bino neti bo voyu moko bo oyebisa bango nini. C'est normal. C'est toi miyibi ba masoko oyiba to fana ki moyibi. Tu ça ndenge ntango zona ba leki no basi oyo bato mususu bazo matela bango bino bozo mona ndenge bazo tekisa nzoto. C'est normal à Gishega Lukaki. À Gishega Lukaki Fassi Bisa. Mtatinda Ragi Manda kwa hate, mtabenga Kaipe hate. C'est normal, il faut basi, baye mala Gishegi. Voilà. Mais si vous au vivre en Dengeni, au lien en Dengeni, n'a pas fait tout, au salon en Dengeni pour que vous vivez au lien. Aïe. Na robotola, dans nos quatre, mtupota dans nos orambongo ya sana. On a pena siama na yoba, ego mayangai. Bonsoir la police et Kangi, au salon en Dengeni. Tosi sala bango ti mo ba mo ba lemba ba si ba tikinga. Yo merci la ka bolo ko sila yo pousse yo amande sila. Voilà, l'île basu pour que to ka bana bino. Voilà. Bon, pour la ya criminel maestro, morala ka moko fo bombarder ngo, hein? Si bango mande sala ma, si bango kitoko c'est normal. Camouflage andoki. Voilà. Mais bah petit monsieur basi biso ki bango bazana ba vierge nanu bo entraîner bango tena makambango. Mais bongo baba mike baba na 6 ans. Bino ba mineur bazala. Bata aisha mo bazali baba mike. On va sala ba opine nga système. Quand on va vierge. Yo na kuna lalu. Oh là, yo donc yé déjà. Voilà, ça va, merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de votre grande émission que vous aimez beaucoup Bango avec Yves Pan. Voilà. To sololamment mouké prochainement aussi na bande comme tout le rappel soit na bango. C'est parti. Jani célèbre image Lunda. Hey everybody. I'd like to invite you guys out to the Congo promo this December 30th at 7 p.m. with Destin Scobar. There will be fashion, drinks, music, and a lot of other entertainment.
So please save the date on your calendar, December 30th, 7 p.m. I hope to see everyone there. Again, this is the Congo promo with Desmond Scobar. Bana Dallas veut dire journée Zakaka Moko. Tokutani Bissonio c'est le 30 décembre. Congo promo, première édition. Soirée de gala monene. Dans Congo promo l'obike. Toya et le moto aussi de sa année 2017 na esengo. Peto a cheminé to banda. Année 2018 là bas fleur rose. À ne pas manquer ou à ne pas oublier. Le 30 décembre. Congo promo, soirée de gala. Congo promo, première édition. Là aussi, l'Israël Esengo. Année 2017, plutôt année 2018 na Esengo. To respecter l'air na biso. Onga na yembaka, onga na beta kakida, na binaka, na lefilaka. Tokuta le 30 décembre. Tokuta na 20h na salle ya papa de la na coach clair. C'était dit Magasuna, One FBR animation, Congolais, Roma, Balagé, Monato, le monde, Canavere, Balboa, Nicaragua, Snapchat, Apelima, Munduka, Mabewa, Qualizo, Kimaninsia, Simakoba, Makota, Mosabidi, Sukozi, Kebe, Okangayo, Takati, appelez-moi Moussarma, commandant Braddock. Maman, t'as le 30 décembre, awa. Nalobaki Batunion, surtout, n'a rien assisté ma Sani. Sani awa donc Sani bino yosu bokolembula o musicien o wuti soki France o wuti soki Congo o wuti soki Zambie okoya kolembula Sani donc Sani oyo ezali Sani nazo lembulisa bato nyonso tu na bokasi ya Congo promo ya mon boss Raf Ngindu avec les grands chroniqueurs, il y a Nakati, il y a Itasli Mobima, Desmond Scobar, Kimbombi, qui chapote, Kimberikiti, Nazarana Pembeni. Donc, Nazawana, Magaspoun, Nazolia, Batunyo Sotou, Ozala Rapper, Ozala, Oyemaka Rumba, Oyemaka Soki bébé, Nga, Nakolia yo. Donc, et là, on a Luka, Merci Rafingu, Mamana, Makamoyo Sali, Nalukane Kumbakashi, Angwana. Combat ya cage, on m'a dit 15 minutes, beti, merci. Donc, nazo pesa bino, biloko, bozo lia, yango, pe, beaucoup lembula sani. Donc, Rachina Ibaka, zala prêt pour na lembula sani. Libabe na français, va benga moi les chances. Libabe, non. Pour namoro basala kaerere, baboti mona. Bakanisa kakozana ne ministre, nasima ya mikolo. Mwanango abotama moyibi ayima na zando bashege kuna balandi yerumbango double mpate mantak marondo oya na badeli susu na bolela iye magabone yogaga na zembo iye magabone yogaga na zembo nake yibokila nakutani na nguma medecin zambe yo medecin zambe nyama ya bolia na paso na nguma no na kutani na soso medecin zambe yo medecin zambe nyama ya bolia na paso na soso yo na kutani na nguba medecin zambe mbuma ya corona na londa nguba ekutu yepesinga bashaba 25 pa wana na bwanki na kate 15 pa wana na kanisi magento ngeni pa wana ngeba wana na kanisi magento na bolela balobi donki makambo eza ko beba se Magaspoon 911 FBI d'animation congolaise le 30 décembre balobi donc VIP c'est $100 entrée 25. Donc boya est belé mikolo donc Congo promo azal akangi tasini mobimba basi dinyo surtout bokulembula donc keba soki yolingi mosinanga ngana yogi yoyaya pena moni yango akeba na boyela yo ma
nzoplo nzo bango nyonso bayebi ke donc Magaspon bazalaki ke ono Magaspon akozala te donc merci vraiment venant ngai mon boss Raf Ngindu, merci na Destin Scoba, mon manager Prince NG, donc Nadeli Nadeli Makasi vraiment, donc Nadeli Makasi ndenge, en tout cas vraiment on a soutien na yo, donc après ça tokutana le 30 décembre tokutana maman tala le 30 décembre suka yaka okolembula sani yaka okolembula sani. Merci. Bana mboka, bana Congo, bana Kinshasa boye belé na fête ya Congo promo ya liboso do sala mala Dallas boya ebele bana mboka tobi na badas biso tolingaka na emoko Raf Ngindu président ya solo yena leki bango nyonso tout quoi Raf Ngindu azala donc boye belé boko mona e bo talaka gloria ya weli Hello everyone, this is Gloria, as you guys know. Well, welcome. We are celebrating our first edition for Congo Promo TV in the 30th and the 31st of December. I'm inviting all of you guys to come and party with us. Nazo invite bino nyonso banamboka, biso nyonso banamboka na Congo Promo first edition ekozala awa na Dallas. Tolingi bino nyonso boya. Bo celebrate na biso to mela to bina to la kangamo na bina fa donc nazo de la bien nyonso boya ekozala bien fête to kolia to ko sepela. Tobeta ya trope tokoma kase balobi pene donc le 30 décembre venez ezaka moko na kati ya Dallas bavoye jo bavoye chéri donc biso tout tokutana kati awa le chevalier de l'or événement ya Congo Promo avec ye moko pena Raf Ngindu pena donc masolo pena ezaka kati ya kovanda pena donc papa soin de ye moko alobela le directeur de tous les boss le domestique de Dallas, donc biso tout au Rosala, donc nous le mettre live, la fin de cœur à Rosala, de ce Scobar à pointe, c'est un monsieur Stéphanie, donc la plus belle de Dallas, Banina Rosala, Angélou Central, à risque de situation, Kevin venait à Rosala, le grand rappeur, nous devons sentir venir à live, donc tout VIP, donc jeune, venir à la VIP ezali donc $100 aujourd'hui qui na VIP donc tozala biso to wana tokosepela wana baeric oxygène bino nde bakolo Dallas ebonso bozangi esala bien te donc bapati matezolo vie nanga Faustino Mokonzi masolo bilamba donc yodi ya mamoto banini vie esala bien taka kutu bapetino bakomobeta ngo mpe bayodi ya mamoto ezobetama banini donc ka likolo nao bani tolandaka bachemin sans oublier vie nanga Eric Kola nduki mabe vie nanga to bana ba $100 ebele bene na kati ya poche taka ndenge okoyesaka $500 kaka na pete talaka vie fozala wana René Ko jeune moko boaleki bajeune ebele na kati ya Dallas. Alors tu as invité tout boya. Donc on a le pétrolier de Dallas. Jipo Kumaluta. Il vient à moi. Il y a un kiri na obu na do ba Mathieu. Ba vient na so ba voyage. Il y a so ba ba tout wana ba ni ba kajeri nyembo le baron de Dallas. Ba tout na ba sala wana na donc. Ba bi que vous allez danser ça na Lilizola.
nabosani yo te baninisa nanga donc motema prophète maman exaucé Costa yoyebi tokutana kwa esalanga bie banini biso toza banini tocilumba nini na kati ya Congo Promo quoi tokos à suivre le 30 décembre chez bien de l'on a kati ya ville Viali Kalonda Papu Kalombo na la ceinture nanga quoi danger. Ici c'est MG30 de Master Voice, votre artiste MG30 au Lingamingi. Donc nous avons confirmé présence Nangaï le 30 décembre, soirée de gala organisée par Congo Promo de Raf Ngindu. Donc tozalawana, tumbaba nzoto engana inaka bolingo pamba ndokana balaka nanga kodinda tango nyonso na mabulu. Lelo na linga ya solo na koma ko vivre na mapata. Tu es mon amour, tu es dans mon cœur, tu es tout ce que je rêvais. Au finginga na vali matamata. Munene na ngande wa charme na ngayo. Biso nyonso ba milaso. Kugata Love, nasema Kugata Love toroyemba wana le 30 décembre. Soirée de gala. Tuzawana. MG30 ozalawana. Quand venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Hello la famille, Mr. Poutine, c'est le Scrum. Poutine parle, tout le monde écoute. C'est le Scrum plus 10, Mr. Poutine. C'est pour bientôt, yo déjà. Et Toye Boye, Toye Kolobe, la soirée Oegozala le 30 décembre. Potoko Tabongo 2018. Ezabongo Congo Promo ya Raf Ngindu. Baza ko organiser soirée à monene na Dallas, Texas, na USA. Na USA donc ça dit que jour wana édition à Liboso Congo Promo le 30 décembre. To sengi na bino nyonso boza na kati États-Unis d'Amérique et Europe. Boya parce que na mystique ya fourmi. C'est le Scrum plus 10. Bobanga raté. Ça dit que vrai ndoki ndoki dans ça dit que na oya. To zalawana to bengsi bana bana ya Ika USA to bengsi bana Dublin bana Allemagne bana ya partout soirée à Liboso édition à Liboso na kati ya États-Unis d'Amérique na kati ya Congo Promo ya Raf Ngindu to bengsi bino boya jour wana e ozala danger so mo to fandi boyse ke to bongama pour te préparer les bino yo déjà jour wana boyo ka ngo na kati ya salle yo déjà boyo ka banzimbo lokola ba Miss de Miss de Diena na nzongo boyo ka ba seben lokola batomela mwa kopo boyo ka ba yage tout donc ça dit que édition à Liboso na kati ya États-Unis d'Amérique Raf Ngindu Congo Promo le 30 décembre Texas Dallas bana Los Angeles bana New York bana ya bino nyonso jour wana boya po yo déjà bino déjà baramutu kitoko le 30 décembre première édition Congo Promo avec Raf Ngindu le 30 décembre poto kota poto sepela na 2018 alhamdulillah nzambaza na biso azape na bino merci. Hey everyone, this is Eto Chana La Patrona coming to you to tell you that I will be live at the African Party Celebration, Congo Promo's first edition, 2017-18 in Dallas, Texas, the 30th of December. For more information, go to congopromotv@gmail.com. See you there. Tokos. Voilà, merci beaucoup Balobi. Biso Tutokutana les 30 Oyo, et précisément la soirée des galas. La musique est pas émoro le boss Raf Ngindu Vedi Torozalawana Mathieu Boncheye Balobi, tous les journalistes et tous les artistes
tokutana wana talaka mutu apesa goût na Paris, na États-Unis, de partout avec Congo Promo, site ya ba responsable. Cette fois-ci, balobi site ya ba responsable, mais cette fois-ci avec soirée de gala avec notre patron Raf Ngindu, veut dire Namosika na États-Unis, veut dire merci à boss Raf Ngindu, Mathieu Bonché na batutu Torozalawana, rendez-vous à ne pas manquer, soirée de gala avec les boss Raf Ngindu, patron responsable. Check. Hey everybody, this is a happen in Harlem. Right in the bodega in my neighborhood, I'm about to send this announcement. So December 30th, Dallas, we down with Congo Promo. The event is bringing every African community of Dallas together. You do not want to miss this. It's your boy Kumu Katalai. This one a Bissau. Donc, on Congo le 30 décembre, la Congo Promo organisé par Raf Ngindu Congo Promo aux Angleterres. Donc, Kumu Pe, tout ça les photos à l'ana. Donc, les événements unis communauté mobile. Donc, ça va tout le monde. Alors, moi, ticket là, bonjour, voilà, et débat, et débat, et débat, et débat.